mutu moko te na yebiso ke na se na moya yebiso mona nzambe te totalisa batu wana to so to bito lobela ye eza c'est normal akumisa mobali ne Angleterre bingana olobela mvuluzi kimbangu mais yepe azotalisa batu obodora oboloba Jésus Christ mais nzoka tasa mobali nanga ya Angleterre yango mwasi ne na bezaka ye yango mwasi ne na osaido ne pota mobali ne ya Angleterre te nga ko pesa mvuluzi kimbangu bisute ototalisa batu za bosolo boyebi vérité mais nga na belela qui prend vite 3 fois pote ngai na bikisa me batu bakufa nga na bikisa ba kaibele mais tata mokena ne so yebisinga za na kobikitisa ndeti biso nga za ngunza so na quartier na nga muta kufi na monite c'est que nous avons un problème na mukila molimo bango wana na kata bible ba yebisi bino susu alliance moko ezate na bato bazana bo moina bato bazana kokufa yo po yebi bon alliance moko ezate mais so okena ba église des rêveurs ba bela ka le Dieu des Isaac le Dieu de Jacob basa bato basala bikamo na Israël badaya mais bobela bango ça kindokite mais mukona mona bible oyanga na fulu pe etambole kieke koti na lisu ekei elimwe bible apipa ya lo bazo changer bino bible et bible allez ça sous tes peuple lo bakawat mais nga sikola bando lo bava papi bonzi makate nga penda pouvoir na ngai uti kota tata mokena nyonso elongo na fumu kimbango na mama ki panvita so otali nga na za sama kona ba onde mutu batwa disanga ponga na kozala me batu musu ba ki basana na Australie batu musu ba basana na Philippines batu musu ba basana na États-Unis batu musu ba basana na France ebi batina kanso ba film Yesu tanga mataki na ngomba amona ki ba koko ne ba eli bonga sikoso na beli o ezali anga bomona okindoki eza kindoki te ngo biso nso nga za posa na ba chrétien bango nso to ba zongela o ezali ya bango pote to bazo sambela o ezali ya bapaya Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toya nango posa un euro no toya nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toya na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo et ozali lisungi mpona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso oza ata likanisa kosala quelque chose mpe osali yango nzambe apambola bino
Bozali belé bota biso na mokili mobimba na pesi mino mbote. Mbote mingi place bozali. Boza awa na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Boza kuna na est ya pays to pesi mino mbote bolinga biso mingi bolanda biso comme je l'ai dit, plus de 263 000 abonnés, excusez-moi. Abonnez-vous alors très massivement. Place comme mina moindo, aba bisinga ata na bifase okima yona omona. Place comme mina moindo. S'abonner fina. Et puis, on remonte en Ngonga, Ngonga, on permettre à yo à chaque fois la notification, il y a des émissions qui toko boza kokota, oza mutali bosso, moto ya yambo ya royamba, des émissions qui toko oyo. To pesi bino mbote mingi vraiment. Bon mais ça na kozala razara na biso, na chaîne na biso Nouvelle Tendance Télévision ainsi que na Culture Info Monde. Donc merci na bino na sobolinga rabiso, merci aussi à l'équipe Mobimba. Gédéon, je te salue, je salue Jordan, les réalisateurs, les professionnels et sans oublier Alain Dele, les coachs. Merci aussi comme ça à Shadrach derrière nos caméras. Voilà, lelo bomona na simananga awa na habité ceux qui maman ko expliquer biso est-ce que tozana kilongo to tozana kati ya lopango. Mais na simana biso bomoni kilongo première fois ngana koma. Na maman to travailla déjà mais zaki mingi na plateau. Siko awa tozana na kilongo. Toye ko yambaye moi question d'actualité. Christianisme est-ce qu'il faut continuer car na mboka na biso? Te photos zong s'appelle Kimbangu. Pour makambo etambola gouvernement bimaki awa watu okende mama guerre d'appel wana ya bito zong sayesu na mitema to zong sayesu kana kata mitema to kimbango ozaka na place na yi moi question d'actualité vite fait et puis vous voyez déjà la table la mission ngezali bato ne sont pas dans problème alors nous aurons le temps excusez-moi d'expliquer en large baki sinon so ezalia wa même babiso tozana bakin tozo la solution surtout bino ngaza bande ko belé na poto en tout cas publicité on a ça là eza publicité moro o balobara 20 donc c'est à dire que eza vraiment la capacité makasi baki soko zu yango en tout cas ozanga ko pesa message te ozanga ko sala ya yo vidéo te pona ko kumisa kisi oyo maele oyo nzambe atie na kati ya ba papa na maman na biso tozana bango na kati ya plateau awa watu kozonga pepa ya papa pona kobeta lisolo to bani na mama kitambala ingeta matondo mbuta tango ne surtout total saraba na nzambe elongo na ya kimpa fumuki mbangu a danger ingeta nguluzi kimbangu elongo na ya kimpa penza ba danger matondo etelemisa bango mibale te kotele misa kutu to loba kutu na koyeba lolengi na kolobi longo te mais to na hotel saraba na nzambe tolobi moyindo fongola meso mwene poko kanga miso bayiba biso ebele nga penda na comprendre oza kibonzambe nanga oza penda kibonzambe ya bopaya te mais kibonzambe nanga matondo ingeta bon la pesi pe mbote koto yo en attendant boye pe son yo kana nango so toza papa na pesi yo mbote en tout cas mbote bread na sécurité komona vraiment mami kolebele en tout cas c'est moi mingi na pesi pe mbote na bandeko nyonso na kati yo kolia kati ya mboka na biso Kongo na kati yo kolia ko sota mote mais ça que to ça na actualité voilà la politique na pesi mbote na bandeko na biso nyonso bana Esther oyo bazo bika na ba moyen ya malamu te banda kwa mabe nyonso to pesi bango pena mbote nous sommes de cœur avec eux et puis na pesi monde entier mbote en tout cas ba yenge na bino nyonso yenge ni mbote matondo yo to kozonga na opona bakisi oyo pour expliquer biso po yonde mobikisi côté wana to zongi seconde mobikisi oyo to ebite zaka solo to kokota biso suka na libulu pour lelo bible ezali mokonzi mboka pesa ki mboka déjà dédié ki yango mais to moni esusa yamba ki suba chef coutumier to ebite to komi na deux tendances awa wapeli suso moni mama garde abito zongi sa yesu na mitema kimbangu lelo force na ye eza wapi to okende kaka na deux poids deux mesures boy te o total saka bana nzambe ngana loba kaka soki toyoki pe bayemba to baloba les quatre êtres vivants o bavandi na ye mo akitsa bokonda nzambe ndenge balobaka mais so pe totali na kati ya barace na biso tomoni toza na quatre races mais tata mokili aza race moko oakeli likolo na se pe eza na prophète moko te pasteur moko te mama mbikudi moko te alobaki penda ndenge aza boya mona nzambe matondo biso nyonso toza na makoki ya koyoka nzambe mais nzambe lolenge na moni bread omoni nga tomoni bikelamu tomoni nzambe o total saka bana nzambe o eza bosolo boyebi vérité mais so total pe na ba quatre races na biso kuna tomona Mahomet Bouddha Jésus mvuluzi kimbangu
okokuta bango surtout na barace wana mais oyo nga pena nazokumisa to oyo ngai pena naobetela sete ezali mvuluzi kimbangu mvuluzi ya bandombi oyo pena naokumisa po soki témoignage ya vie na ngai eza mwa trop mulaye po nga nasambela na tous les sortes ya baeglise ingeta nasambela pena na tous les sortes ya baeglise so na bi tous les sortes ya baeglise tina bamarkari na ba église na ba CFMC na ba ACK soki na lobi na sambela na tous les sortes églises c'est que tous les sortes églises pour na daki ndumba molimo mais mokolo mo na province du Zaire kutinga na église ya Mamo Langi Mo Carmen na Prasia na lamuka kina ko se soulager wana Angola na lamuka kina ko soulager na moni vuluzi kimbangu oyo alata liputa mais tangu ya telemaki makone banda tout mabelete mais air da moni alongwe sika zalaki dans l'espace à côté na mire mais mirwana na monaki moyo to mona likole comme le ko nga fara pour éclairage wana na tia maboko boye ko ko supporter maboko na ngate wana premier message me kutinga na église ya Mamo Lang na Mo Carmen na Prasia mais message ya liboso e ko sala lisusu na ko koma na kokota kaya mbasu ya gorge mais bangunza pe na bandela ngape ko tumbola bango ngape na zape kotaki mu Yesu po na so na lobi na sambela que tous les sortes églises mais na sambela tous les sortes églises même comme tous les sortes églises na zaki chrétien na koti kuna pe kotaba musulman na ngaza partout na zalaka partout mais ce qu'on a comprendre o ezali kibonzambe na biso ya solo na comprendre mvuluzi kimbangu ya bandombe o alata liputa ya veste te mais o ya alata liputa o tota saka ba na nzambe ezali bo solo bo yebi vérité témoignage ya vie na nga bato ba yebi mais na okene na mbangu pour bo comprendre mama ki tambala bimi wapi to uta wapi voilà mais ce ko tangu ba ko bimisa ngai na yash na mwanda na frontière o ezali ya soyo mwanda pour ba ko sala nga opération mais ce ko to kuta isuna bataki mpeze mususu ba yebi si grande sœur nanga soko memi mwana bino na hôpital itonga liboso okufa meme na église ya bangunza ya makelekese na mwanda aseka ya molimo aseka onga na zolo ba ya molimo tangu ba memi nga na aseka ya molimo te aseka ya molimo tangu ba memi nga na aseka ya molimo mwana nga liboso azaki na mokongo mais siko grande sœur nanga ba yebisa bokota bino bokati na mutu tio séant boya neti bo banga te bokota bosuki poani siko grande sœur nanga ndo kanisa mwana wa meme na mokongo ye wana peut-être cause na besprit mabe mais à comprendre ki ba sécurité peut-être bandeko musu ba benga ba protocole l'église mais bangonde bazwaki nanu elan ya ko mona milimo biso tondo tambwa nango mais ce ko tongo na koti na kati na kilongo na yebi ke ba prophétesse biso to benga lelo ba mambiku do nga mona milingaka mais ba mambiku di siko nga tie maboko boye mais ba ko pe ko prophétiser ngati mais siko chef d'antenne nga mambiku di est-ce que ba mambiku di wana ba ko pe ko prophétiser ngati mais chef d'antenne chef spirituel na bango ya kilongo esika zalaki azui modlimo antenne mais est-ce que mutu yaki ko prophétiser nga alobi boui mwana mwasi ombasu ne babwakelaki ya 10 jours mais lelo akokisi 15 jours akokufa te pona nzela ne fo bato ebele babika mais tangu basalinga o ezali ba service tellement nazalaki na zemi malade ezalaki na kati ebimi libanda na koma lokola nzoko na vimbi na komi lokola nzoko mais lokola siko tofina ebanda okitanga na libumu ezobimanga boye etindaki batindanga na hôpital ya Baki ya Kitona na Mwande sika basoda bakenda formation na Kitona ingeta siko tangu na komi wana série wana nakutaka général Mustafa ye mutando kamba Mwanda ye pe mutasalanga opération po batu bazalaka na salle d'op depuis to kenaka soki 9h ti ba 17h batu mutana bimate na salle d'op mais siko général Mustafa tanga zo lekana akotisanga na bureau na ye basalanga opération na nga ya 2 matama oyo matama o mibale batobola ngo ndenge batobolaka lilala boye mutu atoboli lilala boye boye te mais boye o senti il faut na tika penda na ba mama na ba défaut mais so na tika na o lelo po na témoignage on robete la bino po te nzamba zaki da capable po to ala ba pasolanga awa na awa tangu na leki na opération de na koti susu koma ya 15 jours mais na koma ya 15 jours na kota nde na ko mona su fumuki mbango elongo na ya kimpa mais Yesu oyo batu bobele la ka batu bokumisaka na tika la romona Yesu wana te matondo ingeta mbuta ko bebisa yangi misa non ngana kasi na pesi témoignage de vie nanga ba question eza pas nos réponses les alpananga ingeta o eza bo solo bebi vérité yo mo po ebi mama kitambala likana ba chaîne pomba pomba te ponga soki o exana ba chaîne pomba pomba ata ba o ba yaka osala ba vanti bazali bana na plateau ebis na kocha ba na bima na ko bikola bango ingeta matondo to ta saka bato eza bo solo bebi vérité to kemba mbango mais ce que tangu na bimi na koma ya 15 jours
Mais kaka bino pe bangunza misusu balisa biso ke oyo ezaka pete lopata ezaka kimbangu te soki pete lopata nayebi te papa soki kombo wana nazo te kombo wana ndeti nga pe na yoki yoka lelo na yoka ngo matondo nga na otalisa bato eza mvuluzi kimbangu yende mutabimela mvuluzi kimbangu ya bandombe bovita kipasi te na otalisa bato te nga namona fumu kimbangu namona kipanvita kuta bimela nga ba porte esika na oke okoma ya okoma vanga mais ce qu'on a beleli qui pense vite 3 fois mais nabi communauté mais porte fonga même minga tina église ya molimo kakabe bato batana soyo na province tu Zaire na Buranko bayebi mutabande ko kambe église wana kudia nganga mwasi na ye azaki diniki ememanga tina église ingeta matondo ememanga tina ena beli qui pense vite 3 fois porte fonga mi ememanga tina église kilongo ya kudia nganga bato nazoloba baza na mboka soyo bayebi église ya kudianganga eza na Buranku na soyo ememanga kuna ta ona kei na zu molimo nazaki ka maboko nanga na tieboy mais siko bato bavanda ki na est l'ouest nord sud nde bato bavandaka na mutu azoka ki mpevete bango surtout batelema ki bazu molimo mbala moko kudianganga telema bi mama nguya eko visiter biso on a été ça bateau ça solo boye bi vérité ingeta abi mama nguya ayeko visiter biso o to hôtel ça bateau tali bo solo boye bi vérité mais nga na belela qui pense vite 3 fois ponga na kozala me bateau musu ba ki basana na Australie bateau musu ba basana na Philippines bateau musu ba basana na États-Unis bateau musu ba basana na France musu ba basana na Londres musu pa ko basana na hôpital mama yemo musu pe na campus musu pe na clinique chinoise ototalisa bato eza bosolo boyebi vérité nga mpenza pouvoir na ngai euti kotata ta mokei na nyonso elongo na fumu kimbangu na mama kipan vita so otali nga naza asama kona bango nde mutu batuadisanga bango nde mutu balakisanga bapesanga mayele ya likasa ya nzete bapesanga mayele ya kolimbola bandoto ya kobikola ya koguérir mutu meme na mabele makitambala zela na obiki na maladi bamemio na kilongo basali boye oyebisi biso awa kimbango yo monaka kota ngine na mie so nana kota na nzoto na opozwa ba pouvoir o nyoso za na pouvoir na tangobenga ngoni na ndenge bozolo be te total ça pouvoir kaka nguya wono zongo wa ingeta nabi namona kimbango mvuluzi o changer ngate na kobungisa pe makanisi na ngate na koloba oyo molimo sa te total ça batu namona mfumu kimbango ekutanga na église ya mamolanga alongwe azaki datelemi makone tout mabelete mais alongwe dans l'espace à côté na mire et sika siko akota ki wana éclairage moyo to mona likolo na moyo fara na tie maboko bwe dusuli premier message nanga na ndina fungi mbango mais loko akana na ndenzela kimu Yesu na ki okuta na liso ingeta na ko okuta na kaya mbasu ya gorge donc ba meminga na mwanda bako sala ngo opération na yes na kati ya koma na moni su fumu kimbangu na moni su ya kimpa mais avant na kele ba koma na mona fumu kimbangu na moni ki point vita mais ememinga petit église bangunja mena na nilena ngaka oboyika na boye kaka na osela ka kimu Yesu mais mukona mona bible oya nga na fulu pe etambole kieke koti na lisu ekei elimwe bible Bible moko. Ingeta weza na apocalypse. Siko Bible oya nga ekota etambola kenda. Ota sabato ezali bo solo baby vérité. Boko ko zo kamwa. Nga kuna loba makamwa na kala papi pa ya loba zo changer bino Bible. E Bible anesa sute papi loba ka wat. Mais nga siko na bando loba voir papi. Bonji makate. Ota sabato ezali bo solo baby vérité. Te tota sabato nga na osela bo solo baby vérité. Tenga na osela bo solo boyebi vérité. Non, biso livre na biso eza keluka na biso et tota esa mutu o ezali ka bo solo boyebi vérité. Ingeta keluka elakisi bo solo. Tangu toza na kati ya Bible na biso toza na kati ya ba misiku na biso. Etalisa biso lolenge nini okoyi kolanda nzela vumuke mbangu. Lolenge nini na musala ya kimpeve oyo koyi kolantela. Pote ngai na bikisa me bato bakufa. Nga na wabikisa ba kaibele mais tata mokena neso yebisinga za na komikitisa bato bakufa bala mu ingeta matondo ototesa bateza bosolo boyebi vérité te tunanga bato bakufa bala mu te ototesa bateza bosolo boyebi vérité kasi solo basolo kasi te bosolo omai molimo fe etalisi ngai ke mutu ana kufi ke olamusa na olanda o molimo etalisa mais mutu ayebiso yoka te nga naza lokwa bawana misusu te balobi ke
nakufaki na mati likolo namoni mapata namoni deuxième barrage nakuti ba angelu bazingelinga nzamba zongisinga nazwi makolo na koti na kati ya basa mai une semaine to deux semaines avant daka moto wana na yemba mabanga balobi masumu oyo ezosala eloko na lité nani natalisa ngai ingeta tota sa tota boso boyebi vérité mutu moko te na yebisi oke na se na moya yebisa mona nzambe azate aza makoki koyoka memi batilaka biso bafilme ya yesu tanga mataki na ngomba amonaki bakoko na ye baeli bango nde mutu yaki kopesa message me na likolo ya ngomba na bomona yesu mapata likolo ese totalisa bato ti oyo ezaka bosolo boyebi vérité mpe kaka bango wana na kati ya bible bayebisi bino lisusu alliance moko eza te na bato oyo baza na bomoi na bato oyo baza na kokufa yo mpo oyebi bongo alliance moko eza te ti mais so okende baeglise de raveur babelaka le dieu de isaac le dieu de jacob baza bato basala bikambo na israel badaya mais bobela bango eza kindoki te bongo sikoyo so nabeli oyo ezali yanga bongo na kindoki eza kindoki te totalisaka bato ezali bosolo boyebi vérité nalobi soki molimo ekambinga lamusa moto oyo nakolamusa soki molimo ekambinga molimo ekokamba mpe olamusa chrétien en plus bongo biso nyonso ngai naza baposa na bachrétien bango nyonso to bazongela oyo ezali ya bango po te bazosambela oyo ezali ya bapaya ngai aza enemi na bachrétien te nalingaka bango mingi mpe natalisaka nde bango bosolo boyebi vérité ingeta ngai nayambaka tous les races so nalobi nayambaka tous l'église nayambaka tous l'église nakopeso liste obandi otanga tous les te natalisa bato oyo eza bosolo boyebi vérité omoni sikoyo mama kitambala molimo etalisa ye na nyonso tu tata mokili azosalela yo zala nakomi kitisa kozala nakomi tombola te mais sikoyo na bongo nayebi so tous les races te nga moto abomanga eza te ingeta moto abomanga eza te nga na okufa na liwa ya tata mokili te totalisa bato eza bosolo boyebi vérité totalisa bato oyo eza bosolo kaka boyebi vérité yango totalisa question actualité ingeta oyebi pasteur Marcelo ingeta matondo mwasi nakufaki tozongisika lokumu epa tata mokili na nyonso mpo liwa ezalaka eza eloko ekamusa biso te liwa ezalaka nango litindo akoki mpe kolamuka soki ye apesi mitindo soki litindo epesameli soki mitindo epesameli totalisa bato eza bosolo boyebi vérité donc morgue nde problème te ndeti ngai natalisa bato bosolo boyebi vérité ngai naolinga baactualité te mpe nalinga makambo esalaka bese te mais siko naolingaka natalisa bato olobi mwasi ya pasteur nani Marcelo asali nini tozongisi lokumu epa tata nga mpe mama kitambala na otokufela grande sœur bato mosusu ingeta me bato mosusu mpe bakokolobaki ya mama kitambala aza moto abakisi mama kitambala aza ndoki alie ndeko na ye eza mpe kaka ndenge moko kuna na mbuta oyo akufeli mwasi na ye bato misusu mpe baoloba bongo me nzoka te bato wana mpe baobosana mpo liwa ezalaka liwa ezalaka nango tokufaka na biso me moto azongaka 7 fois so otamboli na obanga nzambe me liwa ezali me lola mpe ezalaka te lufelo eza te me tozonga 7 fois oyo totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité me lokola mwasi ya mbuta azali mwasi toki mbuta ye moko azali topesi kaka nzambe wana atie pena makasi balela mwasi ni na kimia yo totalisa bato eza bosolo nga nakoki kotelemela mpo mutu so akoma esprit bakosakana o te basakanaka na esprit te tokokosakana biso na makambo nyonso te wana eza baventure oyo totalisa bato eza bosolo boyebi vérité aa na pasi aza mpe na choc oyo eza motuya topesa ye su makasi tokonsole ye na maloba malamu mpe liwa ya mwasi neleka na kimia mpo eza mokano ya tata mpo nzambe soki alobi ke mutu ana akufi oyo totalisa mutu oyo eza bosolo boyebi vérité mpo toza na baliwa mosusu ya bata mokili esaki ke nzambe alobi ke mutu oyo makitambala bima boye kozwa molimo na ye ndeti biso nga aza ngunza so na quartier na nga mutu akufi nao namoni te seke naoza na problème na mokili ya molimo il faut namona po mpe nawela molimo wana soki nga naweli molimo wana te na surtout ki mutu na ntongo na quartier na nga kufi naza na punition na mokili ya molimo oka totalisa bato eza bosolo boyebi te totalisa bato te chef coutumier kutu te emoni chef coutumier yango babengaka soki balobi roi mutu amoni o mwana mo anglais soki ya mo français epesi ye mwa nini oyo mais chef coutumier aza mokonzi ti ndenge toyokaka baroi baprince baprincesse te nga sikoyo naza famille oyo eza ya baroi nga sikoyo princesse nga sikoyo reine oyo totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité te ingeta so tozongi su na nsima kuna omona kipanvita omona bamama mafuta te totalisa bato bana banzete oyo totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité
est-ce que lundi bato musu bakolo bakindoki pe maman kitambala evana na nzelo voilà na kiti ici bato musu pe balo bakolo kindoka maman kitambala evana na manette na longoli sikosi nini manette matondo o total sabato eza bosolo ka boyebi vérité matondo te bato musu pe bakolo bakolo kindoka maman kitambala eza mayaka te ela kwana na sango pe d'émission ngayo na longoli siko maman kitambala ngo bazela be na liboma te kasi bato musu bakanisa bongo o maman kitambala nenga zana za pouvoir neka eza nzete maki tamba soka lati maneti na ependa izimakwe siko nga longoli maneti na longoli ni esa na kati bilamba te total sabato za boso boyebi vérité qui seza likasa nzete opesi motabiki qui seza te matondo siko idée ya bakisi tokoti siko na terrain wana po tobeta mwa masolo moke idée ya bakisi oyo ezaki peka inspiration lali fumu voluzi ya inspiré yo na mama ki bavita te total sabato eza boso boyebi vérité nga banda na sana 9 ans nakosambela mu pardon mai wile buto wabela pakoli pa biki na ye nazaye pe so nalali namoni likambu nayebisi pe o meme epa na biso meme mpe bato me mo bepe mama biso bano oyebisanga ke peut-être osana kindoke conscient yo leli makambo mosusu ekozali esalama na esalami te yo deja olobi ingeta matondo kasi mokolo moko naye kokende congé na epa bandeko na biso na makala mama moko mama mukanza asambelaka na église ya mama na bosani komba po mwa kala trop hygiène mais siko na lobi tata mokeli lakisanga penza soki bandoto na ngato makambo sala ngeza ya kindoki mais na mona tata mokeli apesanga vision mona mama na ndina sengaki po émission ezaka tango na tango tokoki koloba nyonso tote mais na nzela fumuki mbangu atalisinga likasa nzete musisa opesi mutasai nini abiki na nzela fumuki mbangu pe naza na pouvoir pe ya kosambela meme mungwa ebaluki ba masasi bobi na mutu nyonso ba combattre vie na bino mais na bato ba pesa bino kimia nzambe ke mila bope kimia mvuluzi kimbango matondo nga penza ba témoignage na nga to ba kisi na nga pe na mibomba esika na zate po eza pe na basali ebele na bato ba uti libanda bakuta na pe na ba flatier eza pe na basali ebele ba yebi pe esika ba bimaka te mais nga penda bato nyonso to uta libanda mboko uta wapi oza na mboka na nga ayebi esika o mama kitambala bimaka esika o mama kitambala zalaka pe en plus soko yesika na nga nazo yamba okuta plein okuta tous les ba maladies ya molimo mais liboso biso to banda pe na molimo po balobi na molimo bakoki kodéclarer na mabe c'est que nyonso tu osana ndio teza pamba babi nzoto esa esaka mutu ba erreur mais molimo sesa mutu ba erreur te to banda pe na molimo pe to songi na nzoto pe mutu musu pe koki kozaliza na oka maladie normal to bandi okaka na nzoto ingeta mais to so compagnie yango na losambo matondo mbuta voilà to expliquer sikoyo awa watu zonge pa ya yende docteur na biso ngeta matondo explique ko permettre na ngeta matondo na yo simba go te matondo ngai naza na kila moko te naza na kindo sana simbelo ko nini te matondo mingi voilà papa na zongi suna pesi mbote mbote na la tisa opo solo là bon to yesi ko boni santé bien ngolo batata nzamba pomutule ndazo batela en tout cas toza bien ngolo nzamba na ina banda siko oza bakisa bokoko o expliquer biso moko comme avant là o expliquer biso ngina lobela bato bazana na ba faiblesse sexuelle mais faiblesse sexuelle non te oyo mai na bango mobali elembi comme léger bazo ko kaso bota te ba commission ngo kindoki est-ce que nous on a peu cause non physique eza maladi bakisi nango ezali o ezake to ko renforcer puis kisi nango eza biloko naturel so na selo chimie nango na pesio eza kaka biloko naturel ka banzete o à part banzete eza pe na biloko misusu o ba maki asoso mboka ba biloko lokola ba nguba mai ba manyoko ba nito eza ba mélange to salaka poto zungsango donc ya on habite eza na naturel so ki na tangelo de maki asoso mboka na tangelo ba manyoko na tangelo ba nguba mai na tangelo eza naturel donc so to za ba mélange nango o to yebi to ko sala to pesio ozui traitement nango yango eza kana ba mélange naturel et zongisa yango normal. Voilà, to banda sikoyo. Donc eza maladie. Awa na to bandi na chukululu, o eza chukudulu. Chukudulu ne. Chukudulu oyo eza même soki olotaka, olali ozolota, peut-être osalaka relation na mwasi moko ya butu, bi osalaka relation na mobali moko ya butu. Da ba mari de nuit na femme. Ba mari de nuit. Soki to pesa o chukululu oyo to accompagner yango na ba biloko kotumba ya bokoko. Et ko sala ke au mona mwasi wana obanda kokasu ko poussa pembe noté akoma ko talo na musika so regretter mwasi na ngai na kokasu ko ma pembe na mwasi na ngati mwasi na ngai chukudulu donc eko séparer on a mari de nuit
donc yango rôle ne yango wana et puis soki obandi kosukola yango ekozongisa ba vision ato lotaka te olota kokangaka te soki obandi chukululu okozwa ba vision et puis okomona okabwani na mari de nuit kiri nango ezaka une semaine mais to comme spirituel yo commission physique et ça spirituel biso na bokoko nyonso eza bokoko o eza bokoko ne molimo etalisa biso eza na banzete na kati awa ya ndenge na ndenge oyo tosalelaka na bokoko oyo eza ke ntango osukoli ye oséparé na mari de nuit et puis oza na basujet de prière tokopesa o oyo pendant une semaine oyo yokolanda psom te eza na baprière oyo tokopesa oyo ndenge eza boye eza lupema yango basukola yango te me bapakola yango lokwa mafuta eza mai oyo ndenge ozomona yango boye eza nango kaka mungwa donc mai oyo nde eza boye même soki oza na baproblème oyo okotisi badossier na yo ezosimba te okoti badossier na yo esimba te yango bapakola yango kaka lokwa mafuta ozwango kaka boye opakoli bapakola yango kaka boye opakoli so okei makambo na yo nyonso asalela yo omoni bimi yango oyo eza mai eza mpona badelivrance eza na mutu mosusu nde eza boye aza na bamilimo mabe elata ye elata ye ezala mosusu neti bato ezala baperdaka baesprit omona mosusu aza normal mo boye molimo moko boye elaka ye yango mpe tosalela yango kaka bongo ezali me eza na baorientation soki eza ke moto obengi tokotalisa ok moni oyo basalela yango boye ntango ozosalela yango basambelaka boye mais oyo eza na bapriere yango eza kaka bongo awa kote toza na mai awa toza na kisi na biso ya diabete oyo cure d'attaque na ye eza ya mai mais oyo alandaka ye aza ya poussière kana balia yango na makemba mobesu otumbi makemba na mobesu okati ba morceau likemba vert obandoli yango moko na tongo moko na pokwa otumbi likemba no abela pena makasi te abeli mwa bongo après okati ba morceau ozwa cuillère moko ya kisi na biso ya poussière ozwi cuillère moko ya kisi na biso ya poussière otie likolo makemba olia ye bongo moko na pokwa moko na tongo moko na pokwa et puis so bandi kolia yango il faut mela mai mingi obando mela mai mingi obando suba et puis avant obanda traitement na biso il faut tala sucre na yo otali to ya sucre na yo tango obanda première cure na ya mai soki sili obandi kolia makemba ya poussière so aussi si ya makemba otali sucre na yo so point il faut makemba même ata biloko nyonso équipé nango te so na bi makemba ya mobesu parce que na yebi rôle ya makemba o ejouaka lesunga kati ya nini soki pe sa te okosela ona biloko nyonso mena lobi makemba po na yebi rôle ya makemba lisusu na kati ya diabète na yebi rôle ya makemba na kati ya diabète awa nde eza boye towana kiste na biso ya hémorroïde bato mosusu aza na hémorroïde oyo eza mosusu ezaka interne mosusu eza externe ba oyo ebimaka topesa yango kisa komela me ya kovandela nango ezali wana muto hémorroïde ebimaka topesa kisa komela topesa ya kovandela mpona nini ya kovandela ezongisa ye na kati me bato baza nango ya interne topesaka bakisi ya purge topesaka bakisi ya kobaka mutu aza nango ya kobima avant topesa bakisi ya bapurge ya kobaka il faut azwi ya mai azwi na ya kovandela ezongisi ye nini wana na kati après nde tokobande bakobaka wana mpo akanganisi est-ce que vous comprenez? Très bien. Tire ne mobimba et puis bateau bazaka ba hémorroïde un sou ezalaka so hémorroïde lié yo et diminaka peni. Ozana ba kisi na biso ya ba massage. Tellement tozana tefe ba mikepe balandaka ba kisi ba massage ezali o ezake azongisa peni na yo normal. Nde ezake suka konda ki po. Premier ate po hémorroïde ezkondisaka peni. Ekondisaka peni. Yango o eza pona massage. Donc bato eza te ke hémorroïde mte kondisi mais azane bongo aza muke. Te yango peka ke e fortifié. E matisa. Donc yango musano eza ko fortifié. Ko matisa. Tozana ba kisi na biso. Tozana ba kisi na biso ya prostate. Na prostate. Tozana biso prostate ata muto ozana ba sondes. Même balati o ba sondes oye. Bato ba uta kutu libanda mboka, bato ba uta ba Paris ba yaka ba l'émission na biso ebele ba témoigner ezali. ezali. Na lingi ya gouvernement même ya biso. Abimisa bato surtout prostate hôpital ya là-bas.
Mwenye ngozo luka base. Te nga luka base te. Te nga na otelisa bato eza bosolo boyebi. Ngai vraiment nanyokoli ntango ngai na maladi oyo tongisinga mpenza mbula ebele nde nasala mpenza eavansaka te donc nazalaki na baproblème ya bapambeni nalalaka mpe nalotaka kaka makambo wana nakoki mpe kozala na mwasi kovanda kaka moti ya kokaba okende kaka ndenge lelo naye komona papa babakitambala vraiment nabandi kolanda ndenge ezalaki namoni mpenza nzoto na ngai sava alors kutu nano ekomi na suka te me namoni sava donc changement vraiment total apeti ezalaka te lelo apeti ezongi donc bavision wana mpe nazomona ngo bisoki donc esali na ese yango naye kotonda nzambe bamakitambala nzambe ya kimbangu donc asali mpenza ya minene kati na ngai bokabwani mpenza na tokabwani namoni mpenza na vision ndenge mpenza tozokabwana nazoboya ye yeba ke ya ye nzela ngai mpe nake oya ngai nzela donc tokabwani mpenza tokabwani azala mpenza nazokabuma sante mpenza ekomi normal bakilo na bakoloka bafatigue nazoluka ngo biso te nakomi mpenza ezalaki na ntongo na kolamuka boye akolamuka meme 6 heures me mpona telema na mbeto likambo lelo ata 5 heures pongi esili natelemi mpe na mbeto mo misala mpe so ezali na bandi kosala donc motika na kimia maladi oyo eza kofesanga neti na nzoto oyo ezalaki na mwa ntambola ye eza lisusu te nakomi pa tokotela mama kitambala nakomi lisele asalisi ngai ayambi ngai aliaso wana ekendaki na nzambe yesu mpe tomobikisi yango naye kofeta témoignage na ngai nakati na esika oyo na yango nazongisi merci Ai, Kimbangu. Ingeta, ingatodo. C'est les gens communautaires. Mais c'est les communes Maman de Tambala. Libella, Mokakosoa. Tambala azakana sele yebakite amuka profete kulu mesiko yekuyiba na ye pato la zakuna na yeba bayikusangana alliance wana yekende libele kituna songo ete na mona bakoko bakokololo na lupango oyo ingeta na mona koko pete yamba ya neo ingeta na 2024 oyo ngavandi azakushi ngavandi azakushi na tena ubema boni na uya ndenge na yeba mato na uya amutu ngavandi kumishinzambi ndenge tsakokumisa ye tukumisa ye ndenge nyonso oya mbalo aneo Ingeta. Historia. Mato. C'est bon? On y va. Bomba ngai oza papa na za mwana oye biango malamu. Maman, oza bien? Merci. Sotolobi na koyoka otini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo papa ngana salaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraiment nzambe aza kotenga bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebiki ngai na bimene eloko sambela ngai Ok, le boni. Luka, mon cher. Hey, maman boni, papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka Moussala d'abord, c'est bien. mosala ezokende madame malembe nango papa Voilà, ça. Vaccin pilipili. Faut vaccin pilipili, maman. Vaccin pilipili. omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya bakashote ngai nakoya plus tard 6 heures tokoya namoni bien te na olala Artiste obeta na grand libulu.
Quel papa tokoya biso yo so baba nyoko to teka tokoya pesa. Merci mingi. Pasta atama kapela. Prochainement avant goût ata ya muke kaka. Papa ça la biso moi kapela ko pesa. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Matondo, okanga na oyebisa même gouvernement na biso. Abimisika bato nyonso tuna ya postate na hôpital. Donc na makasi no bibanja mane wana. Tengeta omona makasi na ngate nga même moi sur a réglaté. Ba règle ne kenda. Et la moto azana ménopause na journée moko. Il y a des jours. Oye pene na type ba soda. Otelemisi bangwana okoti si yo biso na bimite ma kitamba loke prison. Nga eza 2 jours 3 jours te. Na bimiso makila na mukolo moko. Ozongi penza okesu kobota même okomi na santa ménopause aka na makasi opusa. O dotel ça peut-être bo solo bo vérité. Tu vois même il n'a pas ta postate aux un témoignage il y a papa il y a 72 ans. 82 il y a pardon 82 ans. O a témoigné na postate na une semaine. Moi ane kutaza di banda mboka. O total ça peut-être bo solo bo vérité même gouvernement na biso bato ba nyo kwa mati. Kotia bango na sonde. So écoute on na sonde longolo sonde. So écoute même na cancer à postate ya lobby une semaine traitement na postate après ça tout 2 semaines. Et moi, t'es 2 semaines, mais tu as comme 2 semaines. D'ailleurs, je témoigne au bini. Aux zongi peut-être à 13 ans. Tout est sorti dans le sol, vérité. Même si on a lobby, il va signer un papier. Ça a été mis en prison. Oh, même si on a règle katana, il y a quand même une journée moko. Règle n'est bimi. Sauf que bimi t'es dans quelle prison. Même bateau bazali banda moka. Dans la procès. Si nous les États-Unis, si nous les Philippines, si nous Australie, déjà on a déjà dans la police na bino. Maman qui t'a demandé ngazana ya bimisa ba règle ngape na kina signé na mukolo moko soka na li 2 jours nda connaît les États-Unis dans la prison ingeta matondo voilà tozoma ingeta mbuta bread o eza prostate komela mais tozala na kirna première kirna eza ya purge ba purge na eau tiède o ba kisinyo suto bimisia te poso to bimisia mais c'est kokate tempé aux échantillons pour na komuna tozala na kirna to benga ke débouchage wana za première kir tozoa ka pompe moko munene. Donc des ans il faut purger ya tiède na ya komela. Donc to benga ke déboucher soko purger en salle opération. Donc à déboucher yo na minute. À déboucher na minute même aux na problème ya sonde au sentir sensation na yo ya ko sous bezongi. So ndo o kika sensation sous ba na mbamo to pikolo sonde et si li régime ne zongi. Mais to accompagner ke na batterie na antibiotique na ba kisi ya prostate o ya komela. Mais ba purginer o azalo ko la débouchage o azalo ko cerveau moteur na ezali. Mais nyonso na bimisi yango ate. Voilà. C'est to longwe awa koto to moni tozana myom. Basi nyonso bana ba problème ba myom. Po myom so ba traiter azonga ka botaka ba maki. Oui. O moni susu ba traiter nga myom azonga susu. Abota ba maki biso sko tozana ba purge na ona ya komela. Purge na ngo kenda ko nika e soki to peso traitement na biso miom to ebiso il faut ça la toilette non na vase pour au monde na biloko o azobima pour au comprendre pendant que ndé ezaboye na ba salingo opération sanitaire na zobima pour biso opération na biso molimo to sala ngo il faut au monde na biloko abima ndé na kati ya libumu. Très bien. Abima na nzela toilette. OK. Matondo. Awa tozali na kisi na biso ya perte ya mémoire. Perte ya mémoire wana eza nini? Eza même mindele ba otrike bana biso mingi bakoma obeta bango batonga bato mingi bana baboti bana na bapoto bamuna bana emsu mwana oloba na ba retard mwana zoloba bien te mwana azana ba perte ya mémoire bakisi nango ezali à part oyo tozana ba produit na musu to sala ngo na miel. OK. Mais on a bisi échantillon pendant tout ça ba produit na musu to sala ngo na miel to sangisa ona biloko musu ya bokoko oyo kozongi sa mémoire na ba musu za OK classe otangi obosani mambo otangi. Ah oui. Bakisi na ofana bato beteli solo ma po bosani. Obosani ba perte wana ezali même moi on a ça na retard à koloba. Alors loba bien te azana ba retard ya raisonnement bakisi nango ezali oyo pona kozongi sa mémoire ya mwana. Awa tozana nyokankao. Nyokankao eza na basi o santarake soki azui zemi aso eleka 3 mois te nyokankao zemi ne eleka 3 mois te soki ka komi na 3 mois
il faut nyoka kawa ya sani alia zebi wana tanga kolia makila wana osani omoni o régler nyoka kawa tozana kisi nango ya komela to wana ba produit nango mususu o ezaka ke échantillon soki obengi ozana problème nyoka kawa tozana ba produit na nyonso o ezaka enikie pe oromona ndenge akobima na toilette oromona salité wana très bien ingeta awa tozali na kisi na biso ya paralysie paralysie to accompagnaka ye na bakisi ya bamassage toana bakisi na biso bamassage eza bakisi ya bokoko tosala yango mélange ya banzete ebele mais tokomisaki lokola pomade ye soki tobandi komase ye topesa ya komela topesa na bapirge na ye osentir sensation même ozali na problème ya koningisa loboko osentir pena ke loboko na ye ekomi na sensation ekomi kobouger bino mo bebosa na kiné wana ya massage kiné nyonso biso mo ba massage biso mo tosala topesa ya komase topesa na ya komela eza pena bapirge nango ezala ça dépend de tolandelo traitement tokobandi na pirge tobandi na komela tobandi na tosala na ba massage wana pona paralysie awa kotoyo force tozali na force sexuelle yango yone ba papa nyonso oza na problème ya force kisa force toza nango ya pirge toza nango ya kobaka toza nango ya komela to accompagnake pena massage na ya kolia ozake ya kotiana masanga okokotyango na sucre okokotyango na mai la pesa soki kombelingeza Tete, ça on prépare un peu pour chaque jour dans la combat. Toujours une attique ou pardon. Oyo eza ya komela. Force. Mais force ya komela mais tozana ba pirge nango oyo ya soigner au pena. Omoni mutu mususu a changer mutu mususu a traiter au force azu apesi okaka kisi ya komela. Force ba banda ona kisi ya komela te. Neti hémorroïde. Pour force à outamine na ba hémorroïde. Soit to traiter hémorroïde to linga pose force. Force ya kotungola na biso ezandeni. Soit to pesio ba force na biso ya pige. To ebiso sala toilette na vase bien na tango o sala toilette tala biloko mono o bisa biloko kwa bazei. Ah oui. Bazei wana yango eza salité o ekenda ko entourer pota na kati na biso mibali o ka pota libumu. Pota wana ba salité ekenda ko entourer biso to bisa ngo na pige. So to peso pire au monde au sala toilette bazei. Après to peso ya komela. Ya komela so ya so ke ko tumba pota wana. Donc ya pire ça quoi nettoyage. A nettoyer pota ya komela ake ko tumba. Ya ko baka na biso aza yemta okende ko zongisa. Nini. Allez massage. Oyo to accompagner ka massage ye akenda ko zongisa papa normal. So limpe ya aleka yom toye ba yakande to so mais ngana otalisa o eza réalité bo solo boye bi vérité donc côté force to ça na kirne complet ya ko baka ya ko tungola ya ko melana massage très bien ingeta na massage ya peni massage ya loboko massage ya peni ingeta akitambala sona na umasa ingeta yo laksa te yo to longolo yo na lingite docteur ye to ka totalisa bato te po emsu na ngolo ba docteur ayo ka soni yo ate docteur ayo ka soni te maladi pa yo ka munga ngane soni te ingeta matoni ingeta bozela bato ba infirmier ba sala massage te yo moko to mwasi na to yo moko masena tango masena pokwa apisi pe ko mase wana ko linga pete muta ko sote o papa e ko déborder ele ka soki e kilote la na kati te o e ko zongi sapenda papa biso to za posa kaka bo pikili ki bo kundu wa nzoto wa ngai mais e déborder te to za na ya ko déborder pesa te to za kana boma papa to za pe na boma mama bon papa izana ya mwasi kota mwasi osala ngo imatonde zawa tokene na tikala oh nini susu to ana hépatite A hépatite B hépatite C to ana bakisi nango nyonso o libumu evimbi o komo yoka mutema o ko pema bien te o bakaka na libumu tous les hépatites A B C to ana bakisi nango to traiter yango so kozana bakana o bengi biso o kozwa ba médicament nango awa tozali na déjà oignon César ndeto lobeli oignon César ici to lobeli babiloko musu eza kuna bon batu mingi ya libanda bamboka misusu ezalaka baboya ka biloko ya mai to sala ka biloko ya kauka to zwaka to kausi yango boye tango ekokoma kuna to bobenga bino to l'action ninga kolamba to chelo quantité mai kana okozwa quantité mai boye o che paquet oyo olambi boye yango ezo modo bakisi eza na C awa eza na oyo kaka to kausaka par rapport mboka misusu balingaka biloko mai bakenda biloko okauka ni mutekenda ingeta pona koto ba biloko misusu ya bomwasi mama za wana akoki kotalisa zela ngali nkota mama
Pour nous qui bon papa ça. Docteur on va expliquer bien té. Nazo ni sema kitamba. Ingeta matondo mbote. Na boy nanga ba biloko ba chaîne tino o pardon. Bon, matondo. Tu es kokota ba mama. Ingeta nazo sika lokume pata tamo. Mama ezala poids. Te nazo sebina te. Te. Ah te awa biso dola ba kisi yango penza. O pende kausi mama zongi. Mais ko ingeta ezate. Parce que soko zongi yo moko fo santango na loboko. Po soki te kastango ko sokola kati. Po soki olandi pe sengo nango papa ko bengo pendoki. Po okozonga mwana ya inane matondo tozokusuka mato ingeta yangwana. Awa toza pe na antibiotique. Antibiotique na biso to sala kango na 7 plantes. Ezo sokola masuba, makila, ba tension, ba veine ya misu, ezo soigner ba rein, ezo longola moto azana ba mbuma moko esala ka bato. Pe na bato baza ba santaka lokola biloko ezo tambola bango na nzoto. À partir antibiotique na biso ezo soigner bon kono wana nyonso. Même antibiotique yo déjà na traiter la moto sida. Awa ingeta matondo. Toza na bakisi ingeta matondo. Toza pe na bakisi mususu oyo mbuta lobi kuna mais koto yo bato mususu bakoka ko purger te. Toza na bakisi na biso ya purge mais eza ya poussière. Tokola ki so ndenge ni ko utiliser yango o baloli o meli o monike o sali lokwa mutu o purger. Po bato mususu ba yebi ko purger te. Awa pe ingeta toza pena na bakisi na biso na bato bazali na ba cancer ya utérus. O penda ki ya poli. Mama ki tambala zo bikisa ngo na 2 semaines. Bato mususu pe bazana ba cancer ya mabele. Tozana ba kisi na biso ya komela, tozana ba kisi na biso ya kopakola ya pomade. Pona ba cancer. Tozana biso pe na boma papa. O tota isaka batu. Ouais, ezali bo solo boyebi vérité. Pourquoi kaka papa kaka boma mama mais yo okoyi ko boma papa te. Mama ebosa. Mama za tombo alali bu esi. Te mama pe faut boma papa pe boma yo. Ezalo ko abino bo bandaki na chambre bo kiti na chambre bo yena baskalier bo kiti papa azoki pété. Soko bengi ni mama ki tambala ezala ka fichier wana. Ozwa penza o eza ba réponse na yo po bana mike pe batala ka yo pe mwana pe komi susu mama nga pe na zana posa na boma papa azoyeba te. Awa toza na kidiba. Kidiba na biso to compagnie ngo na bebilo mususu bande ko mususu basana ba frontière, bande ko mususu basana ba démarche ya ba voyage. Bande ko mususu basana ba démarche ya misala. Bande ko mususu bazaka na posa kote sika moko me akoka kokota te batela ke bakal. Soko bengi numéro mama ki tambala. Okozo explication ya kidiba o isa compagnie na biloko ebele. O komi kibonga. Matondo ingeta. Ingeta ngana zanganga. Nganga nzambe. Kasi te bo soko to banini. Te! Kidiba ya pena ke ba mettre neza koti place mo ba bimiselo mo. Et le retour de sabatu. Ouais, ezali bo solo boye di vérité. Ba lobi na molimo ba ko déclarer mutu na mabe. OK. C'est que nyonso yo sana njoto eza pamba, hein? Mais na molimo so muta komi délivrer. Nde njoto yo ka posa voyage. Njoto yo ka posa libala. Njoto yo ka posa kobota. Mais soki na molimo oza ko kangama, tokai ko luka mabota pamba. Toza pe na mungu na biso toza na mai. Mai nanga oyo. Eza bato bazali banda mboka, bato baza abato ka ba mai na bomba 5 litres, ba ye na bonde la kango. E baluka katia moto ya kipa. Et baby saka semence nyonso ya mabe o eza na corps à esprit. Mungu a déjà tolobaki ya kolobeze belé mais toyebi ke to sala ngonga. Voilà, t'as biso comme là c'est une heure déjà to dire on est to salika 20 minutes pour makamboze belé ya koloba. Je sais que prochainement nous allons continuer avec Mama Kitambala et puis notre docteur lui il nous enseigne côté force et puis Maman Ngunga kasi va expliquer bien, il va expliquer bien. T'es toi qui mba mba wesango ngati. Na téléphone ndé na ko expliquer bien même na téléphone. Te os ezane coput. Eza il faut babe nguma. Te nga sala marketing te. Omoni la kisika te nga yebi nga kasi bien to webi français. Yo lobi ngo. Omoni ko yebi ko sala ngo. Te. Nga tenyo. Inge tata saka tata bosolo boyebi vérité. Osa nini? Ngasi ko marketing na nga. Yo soko biki oko yebisi mbuta. Yo kuna to biki oko yebisi mbuta. Zela yo mo pe na opia yo. Yani. Yo peut être sous deuxième émission, yo mom to témoigner. On est arrivé à la Matondo. Le téléphone va quitter pas là dessus. Matondo mbuta pesa mbuta. Pala azana deux numéros, voilà. D'accord, moko za orange. Mais nyoso mi balé ezali na WhatsApp. Moko eza plus 243 82 51 888. OK.
mosusu eza plus 243 84 31 56 632. Voilà, le numéro est affiché, hein, mesdames et messieurs, en cas de... Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de bien nous expliquer, bien nous capter, pardon, pour le terme. Alors, parce qu'on a eu à voir des belles ambiances ici, avec Bandeko Tozana Bango, Tozana papa, et puis Tozana maman Kitambala, papa Patrick. Voilà, mais papa, tu connais comment Patrick? Te, biso comment papa, eza kutumbakana, nzambi oui. Te biso tolingami kopesa pouvoir na komwa mboka. Yo Kitambala Esther. Nga Kitambala Esther te. Nga Kitambala 46. Si yo Kitambala Gerda. Non, Kitambala. Te totalisa batu wana to so to bito lobela ye eza c'est normal akumisa mobali ne Angleterre. Totika wana sa terre affaire. On est arrivé à la paix. Totalisa batali bo solo boye vérité matondo ingeta. Ah mobali ya kuna wapi? Te totalisa batu so to lingi pe mission ngo to tiango épisode par épisode. Olingo za pota po ma Kitambala lo baka solo boye vérité. Oui. Bingana olobela mvuluzi kimbangu. Mais yepe azotalisa batu obodora oboloba Jésus Christ mais nzoka tasa mobali nanga ya Angleterre yango mwasi ne na bezaka ye yango mwasi ne na osele no pota mobali ne ya Angleterre aza acteur film mais nga azolobela mvuluzi kimbangu ko kopesa bizu te nga kopesa mvuluzi kimbangu bizu te ototalisa batu za bosolo boye vérité Matondo. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez connectés sur notre chaîne. Comme j'ai dit, Nouvelle Tendance Télévision. Plus de 263 000 abonnés. Abonnez-vous alors très massivement sur cette chaîne. Matondo. Mais la ligne bête à moi le moyen souka mukie. La ligne loba boy. Et ça peut na bato ebele. Bazo bima na kombo ya mama Kitambala. OK. Na bazo teke na bato bakisi même libanda mboka, même na mboka na Congo na griffe ya mama Kitambala. Mama Kitambala omoni ndenge bakisi nanga oyo ezali na ba échantillon nanga mais on atinda libanda mboka bato on surtout atinda libanda mboka ba yebi ba mona ba échantillon te mais ba mona ka prise o nga na betela ka bango o to talisa ka bato ingeta po batebele ba komi na émission nanga to na makamu nanga na osala me muta diembeli na sima po te ngai musala oyo eza na tangeli kibokoko oyo teke vandeli na tangela tradition oyo jamais nga eza ki PV oyo ezoyela nga yango nde bato bazobika oyo totalisa bato eza bosolo boyebi vérité nga bakisi na nga ezalaka accompagné na kimpeve na molimo oyo totalisa bato eza bosolo boyebi vérité oyo nakoki kobakisa na suka yango wana bocontacte mama Kitambala eza na indice moko eza wana na oyo yaye atinda ingeta mona indice wana te boluka mangu bo contacter mama po ingeta kanga bango matondo ingeta po bato ebele basali pena betiquette oyo mais ce qu'on a yebi ke bana nga basali banda mboka pona bo bazawa ba yebi ke bazwaka des tickets yo te yango na otalisa bato matondo mingi voilà tokutana mikolo ezali ko ya portez-vous bien au revoir nzambe apambola ba découvert mingi ezosalema na kati ya Congo démocratique nzambe apesi minganga mpe bachercheur mingi mayele mpo ete baluka kobikisa biso namonaka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosusu venin oyo ya empoisonnement akopota mbangu akolia matiti mpe akoya akobika mais tovandi awa tozali tomoni ete bato mingi bakufi na poison mais bana mboka na lisungi ya nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial ça dit quoi soki omeli kaka cuillère moko na yango ata ole poison na nzoto poison ekofrene poison ntango omela deuxième ebali koévacue yango nyonso esili ça dit quoi leo na Congo moto akokufa so na poison aza te alors soki outilize produit oyo na nzoto na yo anti poison ata ozwi makala oyo pende ya pile olei ata bapoisonne ndenge nyonso ekosimba lisusu te ekobima na mitoki mpe ekobima na bavoi mosusu bozala na yango poison mosusu ezali biloko tozolia yango mpe soki ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki eza na prix moko abordable soki omoi na ndimi eloko oyo mpo ngai moko namekaki yango nazali basouffle moko bakangai ngai mpe na bantipoison bapoisonaki ngai mai nayauti komela yango nzoto ezali bopikiliki nzambe na ngai apambola bino liwa na Congo na poison bubulens. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée.
Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser